Bozui soro ezalaki et pas à JJ, pas à Gianni. Soro wana yango bobwakela yango Diego. Adia Gianni abongi, Diego abebi ememi eti na liwa. Olingaka batu. Soi-disant ozalaka ambassadeur de la paix. Ambassadeur de la paix o atonda be na ebite namona ambassadeur de la paix bazali. Mais ambassadeur de la paix ve dragon. Oyo atonda na ennemi ebele. Jive piana ennemi na yo. Ba musicien nyonso balonga na wenge musique ya maison mère, ennemi na yo. Ba collègue na wenge nyonso ba Adolphe banani, ennemi na yo. Sikoyo ambassadeur de la paix oyo lo ba ambassadeur de la paix, apose yo paix osuko sala message moko boye, oh je m'adresse au chef de l'état, j'aime la paix. Yo linga paix yo. On est fallait ça suna makambute, akene mbangu mbangu. Ezo la kisake fallait beta musique ya kisi. Ya mundu banzembo na esi la 6 avant. Faire gola azana makambu oyo ya nzambe. Ça azana don oyo ya nzambe. Fallait asomba rabi akomi na suka. Vous imaginez ake bena château rouge le soleil betamité. Beaucoup na cimetière ya cher. Bo memaye na morgue ya cher. Bo ya wana bo sala ba matalana nde bo mesana. Ke kingani aleki kingani aleki kingani na esika o matanga ezali. Diego atiki bana. Diego atiki famille. Il faut que que mutura Diego azaki responsable. Diego azaki responsable ya famille na ye. On a situation pour l'hôpital na mbetu pour vraiment. Enfin, ezani ni botomoni ba mokolo. Ezindi. Alors ezani ni go. Bon, mazui ba kisu kinasala nini, tukisala nini. Malade yaka yobakati. Liwa yaka yobakati. Toto le la segen, bone la soulego. Mambeti. Donc ça va m'aider makasi donc. On va battre. Grâce ni battre ce pour battre la mission oyo. Baye ba soutenir les surtout vers dans le vote de la famille. On a fait dans la père dans la musique. Dans la musique. Donc, ce que ça m'a dit, papa lui sera moi. Papa lui sera moi. Je sais que moi, na milieu musical. Akanisa bola mu pinga na salela. Akanisa. Moi, c'est du ma pata. Ma pasteur. Le petit ganga te vraiment. Vous êtes là, vous sommes là, cercle, j'achète. Vous savez, là, les $5,000. Et pour que matin. Quand tu as un petit na igwe, de bivé, na pesa mbote boy. Igwe. Yego ba wacho ba. Ayanga ba. Merci de. Mon yaka on a volé zimbi donc Bongo bakota ba concert ya ofele tenenge bino ba warrior bokota concert ya ofele. Ba fanatique ya fait rigola ba sombaka vraiment billet ba sombaka billet. Et comme na moment moko botokoye ba vérité ya musique. Fali ake pena nini awa ake Château Rouge, ake sa clip na Château Rouge. Mais actualité ça te. Na ebite on est fali akomi ya koluka. Problème nini yango ezalaka na wera. Problème nini yango ezalaka na yo. Ndenge nini okozala maboko makasi boye wera maboko makasi, wera kabarate. Lembisa pe maboko wera, lembisa maboko. Wera ba cri o Diego asala o Diego abwaka. Si yo déclara on a ba kombo na yo, est-ce que yo déclara Diego? Oyebi nga na bino awa. Clip la biso ya c'est l'amour. Et outi ko kokisa 3 millions lelo. En tout cas ba warrior ba lobi ke oh faire rigola azo somba ba vie. Oh faire rigola asomba ba vie. Siko bobisanga tangu fali ana robeta. Po ba record ya faire rigola l'équipe record ya fali bana musique ezala musique. Bango bana wela ba vie. Dans 24 heures au moins un clip et ça la 2 millions ezalati. Po n'est-ce pas Schengen wana mutu nanu abeti concert na rideau te zaka ezaka faire rigola pardon. Faire rigola ka ande mutu abeti nanu concert na rideau te. Oh wera rideau, oh fali rideau, oh héritier rideau. Ça veut dire mutu abeti ka na rideau te
ezaka faire rigola po akende kobeta concert manda chante amema ba musicien wera mtasela ki makambo ne ya lobaki ba musicien bakendaki kobeta concert una manda chante bakebeta concert na salle moko boye o batu baya na bango te. Mais pourquoi pas aujourd'hui be combo ya liste combo ya Diego Kochongo na liste Diego akende kotika la kuna akende bakende ko faire soigner ye. Pourquoi pas ça la kiango que Diego akende pe kuna ba faire soigner ye. Lelo bo sepeli na liwa ya Diego. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. En tout cas, j'espère que biso nyonso nde toza boto sepeli na concert ya biso ya kitoko leka ki. En tout cas, j'en profite de cette occasion na remercier vraiment équipe ya Ferregola. Ba dire merci Gada en tout cas na monaki pena en tout cas mouvement ezalaki ville ezalaki tombé ba patron tout ya ville yaki bazalaki en tout cas Ismaël Poutine na si na minute déjà okangisi mbongo ndako ya futa ndako po utambolaki pena muto azaki na ba millions. Ah l'homme c'est kaka église ah ngaya l'homme c'est kaka église et même aussi t'appelles goudou do habiter kaka église on va tika bino me boya pendule pour la biso niveau mbongo etambolaki bandeko mususu azonga na mbongo mukesa azonga na $100 po chamu sapio ezalaki wana ya mabe chamu sapio ezalaki wana ya mabe donc on a un concert ville pena donc yindaki en tout cas batu ba sepelaki ba champagne to monaki ba ambassadeur bayaki ambassadeur à Chine to monaki ça dit ba boss ya mboka nyonso bayaki en tout cas na profiter vraiment l'occasion oyo na remercier Dieu merci Gada na remercier Brice Koulé en tout cas pour le management Patricie Elez en tout cas bandeko tout o bazalaki wana ba maître tout ba siraki sécurité ya ba fanatique bayaki en tout cas na sepeli vraiment na pesi bango nyonso bambote. Toyebi nga na bino awa clip la biso ya C'est l'amour euti kokokisa 3 millions lelo. En tout cas ba warrior ba lobi ke o Ferregola azo somba ba vie. O Ferregola asomba ba vie. Siko bobisanga tangu fali ana robeta. Po ba record ya Ferregola l'équipe record ya fali bana musique ezala musique. Bango bana ouela ba vie. Dans 24 heures au mona clip ça la 2 millions ezalati. Dans histoire ya musique na biso. Ezalati muto asala ngo ka Ferregola. Ça veut dire que ba warrior ezala ngo mamba o faire bousser de té ba gaulois baza basali ils ont pris conscience de soutenir leurs artistes qui est Ferregola. Bobino ba gaulois ba somba billet danger. Po n'est-ce pas Schengen wana mutu nanu abeti concert na rideau te ezaka Ferregola pardon. Ferregola ka ande mutu abeti nanu concert na rideau te. O wera rideau, o fali rideau, o héritier rideau. Ça veut dire mutu abeti ka na rideau te ezaka Ferregola na ba concert ebele abeti. On comprend? Donc pour moi nazolo bana bino ke réponse na nga attaque gaulois ezake Ferregola aza mutu oyo ba fanatique na ba somba kai. Ba fanatique na ba kendaka na au-delà. Je m'excuse, ba concert na ye ba futaka ba mbongo ba kota ba concert ya ofele tendenge bino ba warrior bokota ba concert ya ofele ba fanatique ya Ferregola ba sombaka vraiment billet ba sombaka billet donc pour moi na yiko loba boye en tout cas to l'équipe bino même voir na nombre ya d'écoute na temps oyo ba gaulois to battre record donc il a dit que ba gaulois ba komi ko streamer artiste na bango et puis de plus en plus na ba gaulois ba batama ba komi ko bima ngana yeba iteke moi classe zomo to tanga na okazaka gauloise mon so benginga lova na yoga mutema pasi bolobela nanu ko boli be justice oh mais yo ke na église habité nazala nga c'est en Christ na batama mais naza gaulois ya mutema mabe na soutenir Ferregola ça veut dire ba gaulois toza ebele toza na ba end na end nga ba gaulois musu babenga na ba end tina ba Mauritanie ba gaulois bazali na ba Afrique du Sud ba gaulois bazala tout cas na saluer pe gouverner gaulois na Afrique du Sud na fils né les gaulois tout cas bazala na donc bon séjour gouverner gaulois mon frère donc on appelle sur ba mbote place aux ali qu'avec les gladiateurs je pense à toi aussi mon frère donc pour ngai na royebisa ba warrior ki ba gaulois to les carabino na ebele
inutile ya kosamba, inutile ya koloba loba. Ferregola lelo aza sur lelo ko prouver te, aza lelo ko ya ko lakisa batu te ke a confirmer ke kende boye zonga boye parce que Ferregola aza leader incontestable. Ferregola aza leader oyo Nzambe, c'est-à-dire Nzamba pesa ba fanatique ebele. Voilà la raison pour laquelle biso ba Jonathan oyo nous sommes disposés à kolobela Ferregola. Ba Gaulois, totika na pour l'instant des concerts aux a reconnus nan. Le 6 juin tu na Matadi. Le 6 juin tu na Matadi. Ne toza na Matadi bongo le 6 juin tu na Matadi. Pardon, le 6 juin tu na Matadi donc ba na Matadi boze la biso. En tout cas ba to pe ba ko soutenir biso en tout cas pour na déplacement na biso na Matadi. Au combien biso na plus de 143 89 27 29 110. Plus de 143 89 27 29 110. Bon soutenir biso et ça la bien poto que nebe Matadi to ya to filmer to ya la bino image ya ba concert to ya la bino ba image ne ba yamba Ferregola na Matadi surtout na Congo central o ezamboka na ye. À part ça tous dans le 11 juillet tous dans la Copper Box. En tout cas ba Gaulois to continuer ko somba ba billet to continuer ko consommer Ferregola na biso na lobaki na batuke et comme na moment moko bo to ba vérité à musique. Fali ake pena nini awa ake Château Rouge ake ça clip na Château Rouge mais actualité ça te na ebité on y fali akomi ya koluka on y fali ça tuna makambute ake na mbangu ezola kisake fali abeta musique ya kisi ya mundu banzembo na esi la 6 avant Ferregola azana makambu oyo ya Nzambe ça azana don oyo ya Nzambe fali asomba rabi akomi na suka vous imaginez ake pena Château Rouge le soleil betamité. Nabisio jusque là Ferregola banda kanga actualité ti lelo muto roboto l'actualité wana azate. Donc la preuve ozo la tsaki ba Gaulois toza mobondo na biso esuka aka ate na kotala ba clip pe bongo to na ko streamer na ba plateforme de téléchargement to somba pe ba billet to tonda pe mobondo lisusu et surtout Londres boye bien oza eza place moko boye oyo il faut to sala effort ba tonda parce que concert na biso ya munene ya liboso pe ya ngwana na Londres. Donc to somba ba billet. Gaulois, réveillez-vous. Gaulois, il est temps, réveillez-vous. To za teka bateau ba somba ba billet. To za teka bateau to somba ba billet to somba ba billet na ibandeli ka boy pardon na suka pardon to ya ko somba ba billet na ibandeli. Plutôt que to somba ba billet na ibandeli. Que to ya ko somba ba billet na suka. Bo eskizenga na lobby na tatoni momuke. Aba do to somba ba billet na ibandeli. To somba ba billet na suka te. Po o ya ko somba billet na suka o kuta billet sili. Et on a faute na notigal siko libanda. Et après comme bomo benga batu. Lo fa tuka bakangi porte awa mwato kote ezate. Gaulois somba billet na bien avant. Somba billet na yo bien avant nga upona nga to sa nota sold out. So senga ba bakisata deuxième jour ba bakisi Gauloise. To ça l'a vraiment motivé. En tout cas pona nga ilelo na baki na osala pena émission moko boye za la plus dédiée na Diego Kao oyo asala musala ne ya makasi auprès à orchestre Tonia et puis ayeko sala sous musala makasi na orchestre il y avait Dragila. Il y avait Dragon. Tout la nananou, image ya Diego Kao. Où est-ce qu'il passe? Dans la situation où l'hôpital n'a pas tout vraiment. Et là, nous avons besoin de colo. Et Vimbi. Alors, ça, nous avons bon, mazui baki sio kinasala nini tukisala nini malade yaka ile bakati niwa yaka ndo bakati toto le la sege bone la sulego mabeti donc c'est vraiment mabe makasi donc on peut battre grâce ni battre ce pour battre la mission oyo baye ba soutenir biso surtout vers dans le de la famille on a fait dans la père dans la musique. Nanga muziki donc soka sai mabe papa limsaka mwana masaka mwana na mile musikali akanisa bolamu upinga na salela akanisa masilibi ma pasteur mutika ngate kuma
Vous êtes tous sur le cercueil, la chair. Vous savez, les 5 000 dollars. Et pour quel matin? Quand tu as un petit na igwe, le mivé, na pesa mambo igwe. Igwe. Igwe kwa watu kwa. Ayanga mba. Asi ve. Tout yaka on a volé Zimbi donc na mona ba souffrance à Diego. J'étais là mais je peux rien faire. Biso ba oyo to sande ni ase naza mutu. Ese ba koyo kanga pe. Ba ko pesa ngape chance. Ba za to kufa pa ko ma ya bande ko beta, azaki boye. Mais tout ce que biso sala na bo kesre wana, beaucoup misaka les sel mutu. Beaucoup misaka mutu moko. Mais bobo ça n'a que moi amninga soka ko luka musala, pas ça la récompenser. Musique faisait la déclarer, bah œuvre bah faisait la déclarer, bah œuvre. Dans un Paris, on a bêti quitter quand moko œuvre n'a pas déclaré na bassassin moana. Ata bo futa biso te bo déclarer biso, Ata bo futa biso mbogote. Ata bo lo bagé misa vivre na matolo, mais bo déclarer ba œuvre. Bo déclarer ba œuvre. Toi na bana, un jour on va partir. Bah œuvre na biso on laisse ba na biso. Ekao. Mal au cœur, je vraiment mal. Œuvre faut déclarer en haut. On t'a bêti le robot déclarer. Tu vas œuvre dire que vous avez déclaré na combo na e. T'as musu na travail bah œuvre na e, elle s'en sortir. Il y a dit que vous avez très délicate. Peut-être que Dieu a coupé une maladie et baraté. Puis on se dit que Dieu a la cirrhose des foies. Mais à Paris, ici, on traite ça. On n'a pas d'ici que traiter la cirrhose des foies. On a pas tout le cancer, on va traiter, on va s'en sortir. On a soit salaki, on déclarer, mais il faut tout peut savoir mon hôpital et Simbate. Tout même quand on boit mon boy, bah qui va l'andele parce que notre petit, c'est quelqu'un qui a travaillé pour la nation. Si pour les nations, c'est pour la nation, c'est quel français je vais parler, mais. Bon, fin à abisso kaka, bon, abissoté. Aussi, pour la abissoté, et surtout, saute au longwe. Vous voyez, longwe, le pourquoi, et là, on y est comme là qui est. On dirait, so, bah, nabino baza, kuna mambasa la abisso, bino, bo, aussi, porter, bah, nabino basa la bango. Moi, bah, fana, msuyo, le robot, boy, trop chubombeli, trop salobo, eh, à la vie, écoute, Dieu est parti. Je peux pleurer jusqu'à demain. Je peux pleurer. Mais Diego a osé à souter. Beaucoup couronné, beaucoup lélé na ba façon tout, mais niveau jeune garçon a souffert. Na ba collègue ba bêta, ba collègue musical. Ba meku intervenir. Et c'est un gars qui est vrai. Où y a ça, c'est na moi. Est vrai. Oto yebi. Bolinga ba tuka te so ba kufi. Bolinga ba te pona longi. Bolinga ba te pona beauté, pona taille. Bolinga ba na motema. Tozaka ba na batu. Toyaka na ba entreprise pour tout s'en sortir. Toyaka te ko yebo o fulama oyebana kitene oyebani yo toyebana ka ba yeba ka wapi. Ya to beta misi po mutu asunga libota na ye. Mutu un jour akozala te ba. En tout cas, lelo na baki na solaka Diego Kao ambassadeur na biso. En tout cas, na bengisi Sankara ici à là-bas. Na bengisi Odile Manzaka. Yakawa. Na bengisi Vie Dragila Werera. Yara Fandawa. Na bengisi Vie nanga musika sika comment oloba makasi ya vie ngana na yayo te ave. Jour na ko yayo to ko panza famille musika sika alaba fanda awa. Problème nini yango ezalaka na wera. Problème nini yango ezalaka na yo. Ndenge nini ko zala maboko makasi boye wera maboko makasi wera kabarate. Lembisa pe maboko wera lembisa maboko. Wera bakri o Diego asala o Diego abwaka
Si yo déclarant on a ba kombo na yo, est-ce que yo déclara Diego? Bozui soro esalaki et pas à JJ, pas à Gianni. Soro wana yango bobwakela yango Diego. Adia a Gianni abongi, Diego abebi ememi eti na liwa. Toyebi. Bozui sori a Gianni, bozui bolongo yango pas à Gianni, bopesi yango Diego. Bokalisi toyebaka te. Toyebi. Po kolanda image ya Diego oyo. Soi-disant yo olingaka batu. Soi-disant ozalaka ambassadeur de la paix. Ambassadeur de la paix o atonda be na ebite namona ba ambassadeur de la paix bazali. Mais ambassadeur de la paix ve dragon oyo atonda na ba ennemi ebele. Jive pia na ennemi na yo. Ba musicien nyonso balonga na wenge musique ya maison mère, benemi na yo. Ba collègue na wenge nyonso ba Adolphe banani, binemi na yo. Sikoyo ambassadeur de la paix oyo lo ambassadeur de la paix, apozo ya paix osuko sala message moko boye, oh je m'adresse au chef de l'État, j'aime la paix. Yo lingaka paix yo. Yo lingaka paix. Diego na biso lelo, Diego lobi, lelo bomoni Seguin akei, wana maloba ya Diego. Lobi pe boko kunda ngai, on ira yebaki. Kia kokende bozeli kaka boya kobimisa boya osala biso ba matalana na bino ba patron bolobaka ke ngande patron ya miziki ke ngande boye boya osala biso matalana bozwa Diego na biso bolongole awa na yolo bo meme cinquantenaire apo ke kunde na nécropole yango wana nde façon na bino yango wana ya kosala po bo honorer Diego bolinga bo sala bongo ka po bo honorer bongo bokunda na cercle ya cher bokunda na cimetière ya cher bomema na morgue ya cher boya wana bosala ba matalana nde bomesana ke kingani aleki kingani aleki kingani na esika o matanga ezali. Diego atiki bana, Diego atiki famille. Il faut koyeba ke mutu ora Diego azaki responsable ya famille na ye. Et puis atiki bana ebele. On est 5 enfants. Atiki bana ebele. Bana wana nana koboko la bango. Soki bino réellement bolingaki Diego. Bonga bozwa Diego botindie na poto. Nebo non même vous imaginez que Wera lobi ke Manda Chance lobi ke Wera pesa ke ba visa. Pour akende kobeta concert. Manda Chance amema ba musicien Wera mtasela ke makambo. Ne ya lobaki. Ba musicien bakendaki kobeta concert una Manda Chance. Bakebeta concert na salle moko boy o batu bayana bango te. Mais pourquoi pas ozoki pe combo ya liste, combo ya Diego kotongo na liste. Diego akende kotika la kuna akende bakende ko faire soigner ye. Pourquoi pas ça la kiango que Diego akende pe kuna ba faire soigner ye. Lelo bo sepeli na liwa ya Diego. Lelo bo sepeli na Diego akei. Diego oya sepeli sabatu. Po bino bakomi kobwakela Adolphe Dominguez. Po bwakela Adolphe Dominguez ita. Diego déjà alongwa na pas Adolphe Dominguez kala et puis babeba na petena ya tata. Po soka la gine pa ya tata, manga kufati. OK, babeta okese mona ba jisolo. Donc ti toema, toka bandela mama Maria ba jisolo bazawa. Ah mokili. Ah, tuka mokili. Neolanda bakri ya Diego. Et puis Diego a servi maison mère koleka Tonia. Bakri nyonso ya Diego et ça la succès ya ba facilité. Pour Diego Kao a une style ya Seleo. Diego Kao azaki na style ya Seleo. Photo yeba. Pour na orchestre wana maison mère Seleo atikaki identité na ye wana. Bakome ko sala ba générique voix ya Seleo bana ko zanga mingi. Ba comprendre que Seleo il faut ça nini. To songisa ka Seleo. Parce que Seleo na bango, o bango bana ko zongisa. Bango bana ko exploiter Seleo et pas Diego. Ah Diego ka wazobela. Ala kotala ye na nobina ye.
eloko eloko ya matelo eloko ya matelo kumanima combien gile mame elo ya ba biloko mo ya ba moko ka pa ekani baba mama gana mbote na yo mbote ya brezelenga gadaga abina mbote na ye donc aya na ba biloko mo boza ya ka misiki ale mama na mwanisi mama na zangolela ale dendaga moke deno ayakawa afosaka ko denda towa dendaka adelezika yedeke Diego Kao mama na animateur mama na soldat oh espoir esilaki parce que maison mère maladie ya Diego ebandi parce que maison mère bakomi kofina Diego. Et puis c'est que j'ai compris la vie. Nalanai papa sango Israël Mutombo que je sali. Na profité ben apesa ba mbote na DG en éthique. Hein, Gauthier Sey. Mutomo malamu. Bolamu leke bele bolamu pour la rater. En tout cas na pesi mbote place aux alliés. Nalandaki papa sango alobi. Alobi a préféré un mouton aza loyal que o aza fidèle. Pour mouton aza fidèle, a comme appelle fidèle. Mais mouton aza na loyauté, donc c'est toute une vie. Donc na mabe, na malamu ndebi soto pona faire rigola. Nous sommes loyaux envers faire rigola. Non la fidélité. Mais naza loyal envers faire rigola. Donc c'est na tiki na lobe la faire rigola na tiki pe. Dans la lobe na su mutu musuti. Kena longa koto pa faire rigola la place vous na kena ngati. Na kendete. Na kesani. Na kendete. Na kesani. Non. Il faut toyeba ke Diego Kao azali parmi ba animateur oyo ba pesa makam na maison mère. Aza parmi ba animateur oyo ba sala nzela et pas ouer. Plus bénéficiaire ya ba ki ya Diego Makasi eza ouer en son. Parce que Diego place à Koufeli eza ouer en son. Pas si ya Diego et bandaki parce que bandako négliger. Pas si ya Diego si akomaki bongo bato baloba Diego achaka bakwiti lokuta. Ti muto akoma komela bon Diego ana komela na ye. Mais ti muto akoma komela makasi bongo pona souci. Diego akoma komela makasi pona souci. Ya makambo ba osale na maison mère. Ya banko ba sala raye. Toyebi na maison mère batutu balela la komba mutu moko. Ka mutu wana kaka. Ye muta sala ka Diego banko. Na complicité. Ya leader na bango. Ayebi peke ba okanda mwana batu. Pour mutu nyonso ko supporter choquité. Lelo siko bozo ya boya kosoma ba cercueil. Lelo boya kosoma mabulu ya cher. Mais Diego wana so botinda gata na poto, ngaza peut-être vivant. Ndamba nga restaurer, nga continuer ko sa sabana na ye, asunga libota na ye. Donc Nzambe aza Nzambe ya mawa pe ya bolingo. Nzambe ya mawa wana pe ya bolingo akanisa libota Diego. Pour je pense que Diego azape na bolamu na ye o asala bato. Je pense que Diego azape na makambo ya bien o asala ya bien. Et surtout biso bana yolo asala biso makambo ya bien parce que ko défendre déjà yolo na ba orchestre ya minene bongo et puis il était loyal envers ses leaders. Diego akima na poto te. Diego ana kima te orchestre nyonso abeta ya kenda poto aya na kini. Na tonia kuta kembaka makasi. Mais pourquoi bana komela ba kuitite akoma neta o akoma kina ngwa? Parce que na tonia et comme ben ngonga mo bo tonia zo voyager li souté. Tonia pas si ba sera ba sali ba mopaya zoba. À l'époque wana tonia za ukita makasi ba la rezate. Mais tant wake maison mère. Tant wake maison mère. To monia nzamba sungi pe restauration makambo bien après boye ko finaye lisusu après comme il y a problème que gauche que zongi bo ah Diego en tout cas paix à ton âme
bato balobaka baza ambassadeur de la paix elakisaka ke boza nde ambassadeur de la haine boya kobetela biso makambo te ngana ambassadeur de la oza ambassadeur de la haine yo me ayebaki na mokili oyo otikala libanga te napesi mbote na batutu balandi ngai na remercier batutu balandi ngai atuka mpona lelo tosuki awa émission ya lelo ezalaki mpona kanisa to naya korendre hommage na vie na ngai Diego Kao ya Kao pema na kimia. Merci Seigneur. Tout le monde à la prochaine. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu